Mbote na bandeko nyonso obo mesala kolanda biso bozalaka branché et sur la 3W radio télévision lisolo et c'est toujours yabino DSV Diana sur le photo de vous pertal moto toujours nakati ya batu boyoki partout et yindi troisième mandat na ba pays nyonso tout bazali ko tolérer yango te. Alors lelo otozali koloba le 12 nakati na Burundi boyoki bino mokoke population a telemi soda betimbela et que président esengeli atosa bomoni président wana ya Burundi oto bengi na kombo ya Pierre Nkurunziza toyebi esika azalite akimi to akimi te mais peuple a telemi bino moko botala image ona za kolakisa bino ndenge nini peuple ezali kokanga ba soda présidentiel ya président Pierre Nkurunziza. Awa na Burundi yangoyo lelo bozomona vraiment que non na Burundi ezali nde ya koyinda bozomona bino moko na Burundi ndenge ba soda ba garde républicaine bango wana bazali kopakata mbango na Burundi ezali ya koyinda bomoni ba garde républicaine ndenge population ezui bango mais na kati na Kinshasa oyo kako bema seki garde républicaine ye wana zali kolela na monoko ya mboka na Burundi ezali ya koyinda opesi nde mbwa boyi ba Burundais batomboki mais congolais nde kaka na kati na dialogue congolais na kati na maseki congolais na kati na mabina tala mokili ndenge telemi yango ebolanda ezali vraiment masolo oyo ezali ya le 12 oyo ezali ya koyinda nde président burundais nde ye apakati bembango botala bino moko image pe bopesa sango vraiment kepo makambu oyo ye kosuka wate Afrique tomboki ba africain pe ba tomboki na bango e kosuka awate makambu oyo peuple congolais fungolo bele miswe Burundi yango wana mboka moke e tomboki population a telemi alobi biso to kokendo bele liboso tala ba garde républicain bango wana ndenge bakomi kolela bango wana ndenge bazali kokima bino moko bozali komona bilili yango wana ezali kolakisa bino vraiment na kati na Burundi opesi mbwa boy ba garde républicaine bango wana tala bango wana bozali komona bino moko ndenge ezali kotakataka Pierre Nkurunziza. Alors bomoni ba général oyo balongola ki na Pierre Nkurunziza ozalaki président ya Burundi général abeti mbela et que président Longwe epesi mbutu na kati ya Burundi. Alors est-ce que ba Burundais oyo batelemi diaspora na bango nde kiti na kati na Burundi po ba Burundais batelema peuple congolais oyo na kati na Congo telema tala ba Burundi mboka ya moke batelemi Congo mboka monene mabino bena mabina komela na komela ba produit esika oyo peuple azali ko comprendre te tala siko to keina dialogue oyo to keina yango nde ko bongisa ba makambo nyonso to éviter à suivre ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le photo de vous pertale moto toujours na kati ya bato bye bye.